Bonsoir, maman pesa tango ezanga leki na yo mwana wa magloire na inasa mwa video oyo naosepela mingi nasala bafere na mama pesa tango sa eza malamu to osolaka bien relation Facebook emapela misu mosika misu ya bebisa yango alinga te kobebisa nayo oza mama opesaka conseil ya malamu ebine na kozala na bato donc soki ezalaki lokola yo na même na mokili pe mboka pe kobonga na grâce na yo oyo kosola ozopesa ozoedike pe masi mais na kosepela tosala bafere na yo osala malamu tandis que yo bagene misu na kini bazobebisa vi na mwana makambo ozoba mais nasali constant oza na susi na ngai na mokili nabetaki oyobi na telefone avec ma babine toujours sur mon téléphone mais oui bakaka comme ya mopolo donc tala kaka souci na ngai ezali ke na travail na yo tosala ya mingi susu na nsima na yo na kosala ya mingi mpe mosusu nzambe nde asengeli tokutana ngai na po tosala relation oyo toza nango ti lelo eza lokola tozalaka déjà mais nzambe nde asangisaka bato donc na koloba vraiment togarde relation oyo topesa mpe lisolo na bato mosusu ndenge tobandi ndenge tosusa nzambe ekanda azala na biso na ebande mpe ntina suka ya molongo na biso nayebi kena nzambe na bwato bafleur ebele okende liboso mosala okende liboso oyo nyonso akoya komeka yo amona yo te sikeke monguna azwa place to kokota na bafleur nzambe nde mobati mais conseil na kopesa yo mama na ngai sere na ngai kotika nzambe na oti nyonso osalaka ezalaki ya mabe ya malamu tia nzambe nokala lepreuve lelo ozwi te mpe ta nzambe na preuve tokozwa donc nzambe nde ayebi oyo oyaka liboso na biso oyo na nsima toyebi te nzambe nayebi peti na biso aveni na biso ya lobi donc même so na grâce na yo nde nzambe atindaki ke tokutana na ekosunganga mais nzambe azwa lokumu parce que eza na pasi eza mpe na susi ya bato nzambe akotika yo te mama sere na ngai nasepelaka na bainterview nosalaka nasepelaka ngo mosi na vani otalango biano